place olingi tia mbongo il faut mituna ozala na assurance faut ozala na assurance soki oke kaka ndenge wana olingi osomba avion sikoyo me tokotala ete eyebi papa moko awutaka namoni ete lelo awutaka maluku alobi azalaki kovanda na Gombe akoma na maluku likolo ya biaki et c'est une façon c'est un procès pédagogique ya ke bao bakoya baaventurier mosusu balapa biso mais il ne faut pas tomesana kaka bindo ameli mbongo tomesani oyo nani oyo Copec Imara ameli oyo donc mekreko soki mekreko donc bango tout bazomelaka parce que bayebi ke congolais soki omeli balobaka 2 jours babosani mais awa tolobaki tokokende na bango ntina so. Bonjour. Lobby obengaki babone nyonso ya biak lelo tomoni bango ba répondre quel que soit Mboule Beti ba répondre massivement et bana ya Congo démocratique bani koyeba escroquerie oyo biak esali o ba escroquer bana ba mbongo na bango ça fait lelo to que les 5 ans ya mbongo na bango za bloqué yo ozui charge oyo ozo banga te lobby lo pe biak asomba yo kana munoko na ope ba oyo batikala na donc démarche là bango suka na katikata nzela. Merci beaucoup. Bon, merci na luki marchand basomba ka batu na kisasa na mona kango te. Alors eza langage batu balobaka, je l'ai dit. J'ai été sollicité pour que bakende bafuta ngambongo. Ko banda premier jour oto kendaka na parquet. Na lobana bango posa na ngaza ya bofuta ka ngate. Naza représentant ya peuple. Je suis député batone mutu batindanga ipona représenter bango mais ezande komesana batu ba mesani parce que bino aye ameli batu mbo batu bavandi bamona procès moko te bato ya monsieur bimi maigo nazolo ba mekrekine soki mekrekine ebimi bameli pe batu mbongo batu bavandi batu bazo revendiquer bazate après Copec Imara babimi ba escroquer plus de 200 000 personnes bazui batumbongo plus de 57 millions de dollars bavandi mais bakolo biloko wana bakotambolaka bien bamusu batongi bandaku bamusu basali même ba télévision bamusu bakodi na politique lokola bazaka politique lokola poubelle yake mutu nyonso soki aéchoué na makambo na ye aye ati nde tolobi jamais bien que bakosanza mbongo nazoyeba mokolo tokendaki pour na tout déposer plainte. Une autorité m'appelle. Alors, en tout cas, yo, est-ce que c'est normal? Alors, yo ko samba na banque penza longi banque. Alors, ok. Makambu ya Raïs anasema Rodi Epal et Cécilie. Alors, nous avons la justice avec le même magistrat. Donc, on a qui s'habille qu'un Congolais mis dans de bonnes conditions à cause de la makambu moko ya okamu sabatu. Tokotala nini ntoke tant que batindeli bango mandat de comparution est-ce que to funda ki bakolo biak to fundi banque centrale qui est le représentant ya gouvernement ya l'état oyo pona ko sécuriser biso comment yo monaki que banque les autres tombent en faillite non otiki biso nwana c'est une complicité et puis la banque centrale il faut batu bayeba depuis un certain temps balongola ki ba gestionnaire ya Biak, batia ba délégué à Banque Centrale. Qu'est-ce que ces Congolais là ont fait? Oui, batia ki bango. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de faciliter bateau, ok, moi on a eu ceux qui ont 1000 $. D'abord, babanda qui avant. Que ce que l'ingimba il faut y a 100 $ par jour. Et 100 $ wana na franc congolais na tonini. Ozomona. Oui, bien liboso banduan. Admettons que vous avez 1500 $. Et puis on a teboé, on va la servir. Tu vas passer toute la journée. Donc, vous avez au moins autant de jours au salakate, aux obons de la mbongo na yomoko. Il faut rappeler ici que tozana ba banque malonga wate na Congo. Et bien les hommes on a bescro na bescro. Yo chez mona banque moderne, musala na baweza nini? Aye kende kolukanani crédit. Bakosenga yo hypothèque. Hypothèque wana admettons les jeunes moko outil université. Na sombi mapango te. Il a besoin d'un crédit pour mettre en pratique o yatangaki. Te basenga hypothèque. Ce qui basenga hypothèque
au pesi ça la retard ya ko foot ba boto lupango bateki ebele ba kufa ndengwa ebele ba perdre ba mapango na bango ainsi de suite mais ba ya bazwi mbongo na biso tango bazwi ya biso mbongo non bakanisi ke ndenge ba yibaka ba congolais tellement que ba congolais ba mesana kana nyuso na lobi jamais oyo ba kosanza toke to déposer plainte tant kaka ba moni mandat de comparution de ba sali fuite en avant batie bien que na liquidation forcée. Ouais, tout le monde a déjà et liquidation forcée wana batie il faut te rappeler copé que imara basi bateki même banda kunaye na batie bato en liquidation forcée te na batie bango en liquidation te bafuti pe ba kolombo mongo te ezomon oyo c'est parce que ba sentir que mukolo moko akolela nde mbangu batie c'est un début ya solution ya likambo biso yango moni lelo to yaki ko harmoniser ba liste wana to harmoniser eza pona avocat na biso ato zana cabinet avocat na biso akende kotika na parquet mais biso to kozwa liste wana la déclaration commune ni basengaki bato dans 60 jours ba déclarer to kende kaka na forest kwa mwa to tikeli bango pour que bato ya liboso bakozala servi ezala biso mais to kosenga na parquet to kosenga na justice na biso bien qu'il faut foutre biso na intérêt il faut foutre biso na intérêt pombongo na biso soki ezwi mbongo na parce que bato wana bazala lokola bandeki bazomona bato lokola bazoba mbongo na biso tozozwango te bango bazosala retenu bancaire oyo bakataki mbongo mais attendez ça ne va pas non soki ya bango mbongo bakodefisa na intérêt ya biso babloqué il faut bapesa biso na intérêt et puis bakoyeba et puis le plus grand challenge place tozozela bango eza nini eza bato ya compte à franc tokotala ndenge nini bakose comporter parce que okosala okozwa moto atia mbongo na ye na to je ne sais pas soki ya 80 soki ya combien opesa ye na to nini le montant doit augmenter en fonction ya dévaluation ya franc congolais parce que moto soki atiaki mbongo na ye ezalaki na valeur ya $1000 lelo ya kokamata peut-être $100 to la moitié ya mbongo na ye opesa ye ça ne pourra pas marcher. Donc les airs, combien de personnes ont enregistré déjà dans le cabinet? Mukolo liboso tango tozaki na parquet tozaki presque 500 personnes et après wana batu misusu babandi ko benga parce que batu baza ebele soki amani ba misusu balobaka na bango te eza pona nini c'est parce que bango mbongo na bango eza mbongo bazwa na ndenga mayuya omoni eloko ya moyibi oko regretter penza te mais eloko ya mutoki okokufa yango moni batu basala ba crise. Là j'ai rappelé parce que j'ai rappelé que ba représentant ya banque centrale ba komi kuna ba monsieur système 50%. Ozana $1000 ba lobi dimo soyo ko ndima ko za 500 biso te to za 500. Mbongo na yo moko. Et ba tobele yo tike ba futa bango na condition wana. Je demande à tous ces gens là ba s'associer pas na biso. Tout ça là une action, il faut basanda, ils doivent apprendre à respecter les Congolais. Congolais bako bana konyo ko la yeka ga ningwa na te mutu nyoso aye lokola kimpuka na bango. C'est pas normal. Oui na kati ya 500 toni ko yeba catégorie ya bato batara mbongo na biak to mona ge na ba patron, il y a des grands to mona ya tantôt classe moyenne o ba yende ko le mbongo na bango. Eli ko lo banini ni ko lezer donc yozo bundela ka kamoko kamususu bango ba okina na bango. Ezana bato omoni na zo imposer bato te. Mosusu alobaki wana ke biso toko soutenir yote eza problème à soutien te awe zani campagne électorale campagne bandina mute eloko moko te ezande ke population oyo nde chef na biso atindaki biso musala wana catégorie wana na kati na bango tala bilongi ndenge ozomona wana te ezana ba oyo bazana mbongo $200,000 ezana mosusu azana mbongo $400,000 ekangama kuna donc catégorie wana c'est par rapport à quoi bamususu bazo bomba bilongi parce que bazali na kati ya COP mbongo mutoki na yo ko blague te donc c'est un peu ça oyo ezali ko salema nazo pona te là na lancer appel aux médias ba ba santaki ke to ko sala route ensemble nde ba oyo moni bazoya ba ba moni ke bazana banzela na bango mususu ils sont libres de les autres croire vraiment la justice et ça quelque chose pour danger nazo croire makasi yo ka jide même rentrer judiciaire ya lo ba lo même biso ba député ba longo la makambo ya immunité c'est que salim mbeba ale beko umukamate pale umweke ndani makambo raisa anasema arudie pale et c'est là na message nous repose na abonné mususu o ba yena nous pour s'associer na bino tous les clients les droits qui quand on sait les revendiquer c'est un principe de droit client nyoso ya biak
oyo ayebi ki atia mbongo na ye ya motoki nabengi miyibi te bamiyibi nde banani oyebi bamiyibi ti oyo ozomona bazorevendike te parce que likambo ya biake bozomonaka baclient oyo batelemi. Est-ce que tu peux te poser la question bauniversité mosusu ebele mbongo ya baétudiant ezali kofutama wapi na biake te mpona nini bauniversité wana bazoloba te ozomona degré ya complicité. Pourquoi bango bazoréclame te? Parce que les étudiants payés à la même banque awa mbongo nyonso bloqué. Les universités ne réclament pas, les instituts supérieurs ne réclament pas. Il y a une complicité quelque part. Et on a zolo baba o ba tamba on a bawa motoke boya omoni ba negoyo ba ko sanza mon kana na lobaka. Je vous ai dit mutazolo banana que non, écoutez Eliezer, est-ce que yoko samba na banque vraiment ozome kanzeto ni awa mukoro mo wa l'élite na ba l'élite ba ole ba sanza mon. Merci honorable. Merci. Nengna tout le monde motona ba banque nyos ba signer ba contrat na bango na biak. Ouais. Sous une autre forme ya question na yo eza ya ke pona ofongola banque na mboka sérieux bapesa ka caution batala mongo ezalaka na bayaya oyo bafongola kaka ndenge wana. Donc c'est là que l'État ne nous a pas protégés. Contrat na bango na BCDC, moi je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Caution oyo bapesa na ba banque centrale a koti kotalisa biso eza na niveau nini pona bafuta biso mbongo. Il y a la complicité à tous les niveaux, ce qui se dit. Po ezakaka nazo plaider ka pona ba client ya biakte nazo plaider aussi pona ba travailleurs ya biak ko ba souffrir pendant ba mbule belé bazo futa bango te ba vandisi bango ne wana. Donc tous ces gens là ba mzu ba lobite ezakop ba ezasu matata ba linga ba sala soki ndenge nini nde bazwa mbongo kuna gouvernement zwa mbongo na lobi biso to na problème ya toyoka kité bango tango bakoya kosamba baloba ke mbongo ya bakongolais biso tomelaki te moto azwaki mbongo yeyo toza na posa ya kozwa mbongo na biso toza na posa ya justification te. Sipende koleze ngapengi na profiter na poser question par rapport ya ba banque mosusu ebimi ya sika po eza ke soko tie mbongo na yo bazopeswa avec intérêt toyebi te assurance oyo bango baye kosinvestir awa na mboka na biso. Est-ce que réellement lobi bakokima pete po ba victime subalela nde baolela lelo? Bon là na yebisaka ba congolais ça dépend à quelle émission bato balandaka. Ce n'est pas pour rien que monaka chaque jour tozali ko se pomoli na émission. Eza pona bato bazala ko courant ya makambo ti. Mbongo ezalaka pasi pona kozwa yango. Eza lokola komata pona umata okoma kuna eza petete. Mais ce que lingi omitika kuna obambani dans quelques secondes. C'est la même chose. Mbongo ozozwa mbongo ya pasi. Yozo kende il ne faut pas que omani bazo ibaka bato même na internet a okomona surtout bana mibali bao balinga ba momi tata moko azui je vais vous raconter une petite histoire. Tata moko azana mwana liboso mwana na yazana 23 ans. OK? Calculer ce qui mwana na yazana 23 ans. Bana wana bazaka na ba réseaux sociaux actifs bazo komaka to moi ba message chérie je t'aime chérie je n'ai pas dormi. Yo tata mobimba o vandeli biloko wana. Basali film moko wana la mwasi moko na zana Canada. Bazu photo ya mwasi moko ya bien bati. Babani ko solola. Un jour, wana lobi na imba. On a zolo beza histoire ezaliao. Bo ba utani ko kanga mutu wangu. Ezani tindelanga photo ya mobimba na yo. Obi photo ya video ya mobimba na yo. Akoti na douche ko sokola. Wana mama zo bake mobile azo sokola. Nzoka nde ya zo salaka film ya mobimba na ye. Azu film ya mobimba na ye atindi. Place azali koyoka mungu ya mwana mwasi, ayika mungu ya mwana mobali ebi. Mais c'est yo tindi mongo na te tokobimisa mobimba na yo. Akoti azitu mungu azalaki, asala musala malonga te. Azitu mungu mwasi na ye azotokaka ko lukaka mungu. Aki atindeli bango ko kite. Place azalaki ko sala musala bandi ko yiba biloko kwa musala. Aibi ateki. Jusqu'à ce que le monsieur a atteint $12,000. Bezoka. Et après, tango azangi, mutango azui, mobimba na ye, atindeli pasteur na ye. Biloko yango pe azali ko yiba wapi? Na musala ezalaki wapi na kati église. Pasteur pe ayokeli ete bekon bakangi. Batie kuna. C'est là que sa femme va découvrir les choses. Et ça pour nous, parce que les Congolais ont la facilité. À promettre que à commémorer na Canada, aux États-Unis.
âge ya mukolo ya tata wana bazo escroquer yo. C'est la même chose na makamunga na zolo. Place olingo tia mbongo. Il faut mitu na une assurance. Faut avoir une assurance. Ce qui est OK kaka ne wana olingi osomba vie siko. Mais to tala yo. Siko ndekoleze bino boza ko compter après justice na biso nde bokoki ko zambongo boza ko compter bien ka opesa bino bien l'état congolais muta opesa bino. Bien que même tout bati yango liquidation te. Liquidation ezani. Eza ko sala l'inventaire ya bambongo o ezaleli na o ezali na biloko na bango ko tala bato nyongo pona kufuta bango pona osila na te ko si litige. Donc tozo compter sur l'état congolais te. Tozo compter sur l'état congolais à travers la justice. Pour que la vie c'est la biso mbongo na biso, mais c'est la BIAC qui doit restituer l'argent. Oui madame. Ngana sana lemba. Donc toke pas trop mbongo na biso na lemba et ça na ba papa moko basala crise. Sous ba kufaka. Mais c'est bien qu'on sala nini pour rembourser ba famille. Oui. Et ça problème c'est parmi biloko et tinda ki biso to sala action o. To bi kezana bato ba kufa. Ezala na ba musu basala ba AVC. Mukolo to yaka na ba auto zaki na bango na palais de justice. Ba yebi papa moko autaka na moni ete lelo. Oui, autaka maluku. Alobi azaki ko vanda na Gombe. Akoma na maluku likolo biaki. Ozo mona muto wana. Donc c'est ce qui nous a poussé à initier action. Sinon to liya to vanda, ndenge ba benga kibiso wana le bo pesa biso ozo mbongo na yo. Ozo pesa vandi na yo. Mais ceux qui va pesi nga na vandi. Bongo population. Donc on se battra et c'est une façon, c'est un procès pédagogique. Il y a que bao bakoya ba aventurier mususu ba la pabiso. Mais il ne faut pas tomber ça na kaka. Bingo ameli mbongo tomber ça. Oh. Nani yo kopeki mara meli. Oh donc mekreko so di mekreko. Donc bango to ba zone melaka parce que ba yebi ke congolais so di meli ba le baka 2 jours ba bosani. Mais awa to ba ki to okemi na bango tina suka. Merci. Cette émission il y a selon la députée. Problème nange zabo ngaya cheki quantité ya koloba ya mbongo na bako sala ngala zali salarié infirmière na bako sala na Kolwezi na bako toucher mbongo na banda makambo ya mbongo ebandi na banque na Kolwezi na ville ya Kolwezi bazima munatoka pa Kolwezi mimi natoka Kolwezi OK ba problème nange zala kike na bako zwa salaire ngana na BIAC to komi na 2016 na janvier 2016 mbongo itangami ti to koma na juillet 2018 na juillet 2018 na yako ko sala na zala mikana na ngaya na yako ko sala na yaki ti ana Kinshasa ko luka makama mbongo na tira ko zwa mbongo te na juillet 2018 na zongi eloko moko te awa ti na niveau banque centrale na kendaki ba bisinga ba bi problème neza na BIAC na Kolwezi il faut zonga ka Kolwezi na zongi Kolwezi eloko moko te ti na juillet 2018 na yako keminete kana présenter lettre on a sala ki ya recours na la banque centrale là ba monia ba bimiseli ngambongo na ya juillet ti ndenge yako sala marge siko ba changer biso ba to comme Equity Bank ya wala na yoka ki yo papa na komi kombo mais na yebite so zo na biso ba salarié bien ki apesa ngambongo na ya 10 ans ndam oui na lobi boye mama biso eloko tozo sala mutu nyonso azana nyongo na ye na BIAC ndeko tozo sala te yanga tuni pona mingi na yebeli ezali kaka ba commerçante ba nani bon biso ba tu salaire eza salaire na ngai la compte ce qui mbongo na ezali il faut pas pesa mbongo na yo c'est un droit. OK bon la population Okay.